qui sont la lumière des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Bandeko balandi tokutani lisusu ndenge tomesana kokutana biso na bino parce que ezali kambo contrat soki bomoni biso te kolela lela koloba loba pamba te bokansaka ke totiki bino alors que eza musala bino bopesa biso mais musala ngo pasi musala ya Congo moni Congo tango akata bilanga ye mtu akata kabilanga mais soki bakomi na mesa luto aye ko intervenir luto asala musala te nini te avandi na mesa Congo batie kuna na makusa akopusa na ta na salon te eza pe musala oyo biso to salaka makambo eza ebele bandeko na ngai nazali komitu na soki na bandela na makambu ya courant oyo toyoki balakisi biso na télévision keziko courant ezo bonga tona lobela makambu oyo tozali komona na ambassade tomoni lelo ba congolais pona ozwa visa il faut olamuka ka ba 3 heures okende na Schengen mabe okende na ba chinois mabe Congo ekomika makambu mususu toto lobela makambu oyo bakonzi balobaki ke tokobuka surtout Molière télévision ala kisi meuble ngonga na mituni na lobi bakobuka to bazo bangisa biso kaka tokobuka est-ce que babuki to babuki te pona nini balobaki bakokende kingabwa oyo komi lokola dossier mususu za na kati batu ba se mobiliser bakei ba vendredi batu batamboli makambu nini ekoleka eza ba masolo tokobeta bandeko na ngai pambate bino batu bopesa biso musala mbote papa Léon ndeko Eliezer bonsoir oza madame kaka na kati ya musala eza obele kokoba oh na mona mokonzi maso bien musala ekoba bien ekobisa musala tozo bele kokobisa musala voilà tozali kokobisa musala tozo banda na moi question d'actualité lobi Koffi Olomide azala ki convoqué na la police même yo na banjo mona ki pe ba banderole ezala na kitambo ezala wapi vie Ebola lelo na Romeo Golf vie Ebola réaction na yo bon vie Ebola il faut comment à la juste omoni Koffi Olomide d'abord à sa vedette abanda makama ba kombo wana ebandi le loté François Premier bon eza Bastille ya Benoît XVI Benoît voilà exact surtout Benoît XVI et autres. Mais pour une fois vraiment, na côté li Koffi Olomide, puisque y a gagné avant d'aki nandako, bakamati, babambie, petit nabiso, na kansi 140, bazoyoka niki tozoyoka, abambie kombo ya vieux Ebola. Vieux Ebola, agi angope nandenge ya philosophie andimi ça va, naza vieux Ebola, pe nandimi vieux Ebola. Donc monique, babambaki nde Koffi kombo ya vieux Ebola. Na bazoloba epa ya Sankara mais bon malheureusement vieux Ebola lokola ndimi yango akamati azako évoluer na kombo wana nde atiaki yango asalaki ba banderole et autres toyeko ke ba yeko kanga ye pa na kombo ya Ebola oh mais bino boko kokamata te moto bokanga ye puisque azui kombo ya Ebola Ebola cause en sens peu péjoratif c'est malamu mais mikolo yo il faut population bayeba mais Ebola ngo ezali nini Ebola ezeli komongo eza koboma batu attention et autres donc bakamati pa na kombo ya vieux Ebola baye kokanga Koffi na ndenge toyoki na bengaki ye baye kozwa ye na matanga Manu Militari. Je pense quand même que eza moto moko aza na carte de visite na ye
les convocations. Baki Okamatate, puisque Okamati Kombo y a vu Ebola, donc Kamatabo privé moto na liberté naïe pendant 3-4 heures du temps. Donc, c'est un peu de l'arbitraire. Ça n'engage que moi. Donc, ce n'est pas bien. Je pense quand même que Kofi, Azamutumoko, a foutu un peu naïe. Naba concert naïe, bataba DGRK et autres bayaka. Les commandings on a il lui fallait que Batinile ne fût que invitation. Au lieu de lokola moyibi moko boye, je ne pense pas que Kofi Aza moyibi, du moins na sens yo, bakino bazol basasko était, mais cependant, néanmoins, conjonction de coordination, qui que quoi ou cependant, néanmoins, bamzo sonne bando comment au kima. Wana to se renseigner na ba service ya mokonzi. Ba yeko apprendre pe biso abino, Kofi Olomide Atiaki ba pancarte, mais il ne s'est pas quitté n'a pas obligation naïe. Kofuta, autorisation et autres. Voilà pourquoi est-ce que, logiquement, il fallait que Balongola. Toi, a même ma preuve que Afutaki, da banderole naïe, ici, à Mitanga qui vit Ebola. Et de ce côté-là, Général Kanyama, Atoussa Moussa naïe, et sa ville naïe, Bangona gouverneur. Donc, banderole, avant nani banderole, obligatoirement, il faut na autorisation. Il y a ville, et pas il y a André Kimbuta Yango. Donc, de ce côté-là, il n'était pas en ordre. Mais je pense que c'est des manières, oyo, en plein matanga, ça, je pense, il y a de l'arbitraire nakati alikambo. Arbitraire est nakati alikambo, mais ngana zota la nanu sur wana eza sur le plan forme, ngana zota limpe na fond. Kofi interpellé pour atieba banderole andimi kombo ya vie Ebola. Alors que Kofi te muto ala muka kika epa na ye alobi ngana komi vie Ebola. Bao babambi ye kombo ke kosala ye mabe babambi ye kombo vie Ebola ye lokola pe azaka mutu moko ya mayele alobi nandimi yango pour que ça la ait pas cité bon ce qui a retourné flamme donc a commis yango nane kenda ke nandimi yango binonde bo finga kingai mais bato c'est ce que ba finga kinani ba finga ki wana na attraper le rôle pesinga comme d'habitude mais bato ba pesa ki kombo wana mais ba konzi ba yibi bango voilà mais bato wana ba interpellé te bato wana Bayeko kwa bangote. Hein? Donc, je pense qu'il y a un peu de l'injustice là-dedans. Tu as évité ma commune les autres, les cabons. Mais on est un domaine, il y a des musiciens, il y a un domaine de musiciens, mais quand même, comme c'est d'actualité, c'est injuste que moto y a payé Kofi. Comme Awa, de quoi Eliezer. Mais quand on a Ebola, et comme il y a ce problème. Attends, les lois attendent le bien sida, mais le problème est que on doit tout le temps en parler. Tout le sida. Tout le monde qui Obama, le président Obama. Akamati kuna bazako banga mingi likambo ya Ebola. Akamati ba nommé un responsable oyo babi bon yo c'est ce que yo ndo ba occupé makambo Ebola. D'ailleurs to pesi yo kombo ya monsieur Ebola. Bah mais ça na sens moko ma bête. Alors pourquoi c'est ça que moto akamati ya kombo d'autant plus que d'après ndenge na yoki Kofi Aza bon je ne vais pas être très défenseur de Agbepa à ça préparer ba clip pour na dénoncer pour na informer tout les Camerounais les autres cas qu'on en Équateur concernant Ebola. Donc je pense qu'il y a eu un peu de l'arbitraire et bon Mikolonio so ba mandat d'amener ba mandat de comparution banino il fallait qu'attend bâtir pe na place na bon moi ni ba trouver ba yaki balanda ki ango aza quand même moto aza congolais bon. Il fallait quand même ne fils que respecter l'invitation de Eliezer. Voilà, tozali koleka na makambo susu mais loko tozali kobeta c'était soki kombo ya vie Ebola et sali passe. Il a fallu babengana o abimisa ki kombo ya vie Ebola bacha bango ensemble. C'est comme exemple nazo pesa Isaiah ke Général Kanya Matango azalaki colonel. Yete mutu alamuka alobi na mipesi kombo ya esprit de mort. Babamba ye ko bamba. Voilà, donc bah pesa et combo moko boye, puisque yepé anima comme wana te. Ceux qui nazolo bango c'est parce que na sina tuna ye yango na lobi bazo benga yo esprit de mort na micro. Bon, nde yango tozolo ba il a fallu quand même que
na oyo abimisaki oyo apesaki moto kombo soki yango moto ezosala mabe mais eza koloba te ke biso tozali ko encourager Kofi azo achaka ba banderole sans que asa quitter na ba devoir na ye vis-à-vis à l'état oui eza wana te mais na cadre ya oyo kanengo lobi toza quand même na mboka na biso soki bakendaki kozwa ye eza ya solo ke bakendaki kozwa ye na matanga eza malamu te parce que aza na adresse bakokaki ko inviter ye mais lokola d'ailleurs eza na code din wana est-ce que eza pénal eza civil parce que yo sala ka droit au tiango na secteur nini ya infraction nini bango ne bayebi place nini mbati yango zela na ndeko Eliezer omoni wana ototanga mokonzi kombo ba pesaka ye mais ye pe azwaki yango a transformer yango je ne sais pas ce que ACP toi ACP là quitté mais azui yango avec philosophie et actuellement besoin na ba bus so ebimisa sikoyo bati yango esprit yadine esprit de vie. Oui, esprit de vie. Ouais. Donc, il ne faut pas prendre tout à la lettre. Hein? Voilà, Mokonzi, général Kanyama, on appelle Simbote, avec tout le respect. Azwa Kiango avec philosophie. Les lots babis, c'est Zarosunda, bateau. Tozo monango na kati ville Mobimba, hein? Effort ya gouvernement central, basomi babis. Ole balo ba esprit de mort, non? Balongo l'esprit de mort, batiango esprit de vie. Ouais. Hein? Donc, je pense que bakalumba mwana ngongo ministre ya transport tozali kokende na makambu msusu wana tozwi yango kapona tolobeli makambu Kofi asakite na devoir na ye vis-à-vis ya vie yango pe tozokota yo oyo okenda ozwa exclusivité ya kosolola na gouverneur auti poto okutani na ye caméra msusu ezalaki te ezalaki nde caméra ya Molière na yo moko en personne otuni Yandre alobi bako sentir l'état makasi ya l'état ndaku wana bozomona vendredi na ebité en tout cas ndeko mais sikoyo tokomi na niveau nini par rapport ya dossier wana bon eza d'abord tobandi omona lokola théâtre de chez nous hein? D'abord oui les exclusivités quoi que bon nazali kaka la caméra na ngai ya mike bomona ke lumière peut-être ezalaki makasité mais en ce qui concerne le gouverneur oyo autaki kobetama hein oyebi ke gouverneur azwaki frappe balobi ke gouverneur abomanaki na se ya mesa omoni ye moko apesaki asikaki pe mingi azwi yango pe il pouvait aussi se fâcher ndenge boyokaki pe ke obetami monsieur le gouverneur babeti ozwi frappe André Kimuta mutako beta ye abotami nanu te bamoni gouverneur na se ya mesa monsieur le gouverneur ndako kota na se ya mesa te depuis na sisa école primaire na secondaire asiki a transformé en ngwa lebi ngai Kimbuta na kota na se ya ban wana azaka na école primaire donc wana d'accord le gouverneur il se défend hein alors le bata Molière bozwa ye bokamata bokenotie na amigo mais problème ya kobuka tozo kama tozo yebate mais bakonzi yango wana bazoleka bayebi que les paroles s'envolent et les écrits restent. Les paroles s'envolent et les images restent. Awa tozali awa gouver alobi papa Molière kobanga te tranquilliser ba mama wana bokomona ke d'ici vendredi même na Saint-Raphaël alobi ezali terrain ya ba catholique na koleka na kopesa bino bye bye puisque bozalaka matoi mangongi on va appliquer la loi concernant ba bidingo ya munene wana ezalaki wana mais ye moko gouverneur na bimia ba ministre niveau ce qui a combien 12 niveaux balebi non mokonzi ya mboka nde azalaki azoleka wana tala mais loko yo il fallait que ezala moko et comme les sous mibale et non seulement mibale baibi lisusu bakoti ti na kati ya fleuve en tout cas sur ordre mokonzi ya mboka eloko wana il faut totala ngo malamu na kanisi ba okitisango mais banyamu nyamu tozoyoka sa siko ba bande na biso pe ba libanais wana baza n'importe qui puisque eloko wana ba évaluer ngo à peu près à 12 millions deuxième tour wana mbongo batie na kati 12 millions de dollars bango pe batika nde to bandu yo ka sasiko yo il paraît bazolamba mikate omoni ba biloko nyonso ba signaki omoni sasiko na ba gouvernement abiso soki ba moni eloko moko ba échouer ba kamati ba lobi non il faut on crée une commission
Commission, ça veut dire que ça va barrer bateau. Par rapport à la commission, on barrer bateau. On va créer une commission. Alors, nde keika ndengwana. Kuna to bande rekia mikate mafuta babere donc et ça récolte mobulu. Toromona lobité na yo nanga toromona lobité que ba kitise logwana écoute ici 12 millions de dollars. Nous pensons que bon, la caravane à bois et les chiens passent. Le grand alobara les réunions c'est ça maloba. Toromona likamwana te mais ne fût que côté oyo ya babola. Ya babama maraîchère. Kuna pe mikate. Kuna pe bazo parola batu mafuta. Donc ne fût que côté wana boleki batunyo so bayebi population mkolwana ezalaki belé bazo zela gouverneur de la ville. Il y a donc 2000 personnes pendant Kingabwa. Puisque bayebaki balobi di bokomona. Samedi eza musika na olega na pesa bino ka mbote. Comme ça, vous regrettez les dépenses pour ça, pour vous yokaté. Pas besoin de mabele et comment à l'État. Bango ne va ça la moi narcho au Kabulawana. Donc, qui mon amesso. Les nègres balouade. Ah, bon, qui mon amesso, tout le monde est là au mon côté. Tout le monde est là basindil, bazara kuna bazo kenge la kesikango. Mais même temps où le beli makambouya commission, ba toebi que balali sakabiso pour rapport à commission au pétos wakayangote. Dès qu'il y a un dossier qui est dans la commission, même dans le Parlement. Passé simple, passé composé. Et qui est dans la commission. Rapport à la commission, ils ont été autocotis dans la commission et enquêté, massacre dans la commission. Rapport, ils ont raté. Mais, ni les autres salles dans Mboka ou Yabiso, que Mokonzi, il a fallu, soit Mokonzi Azela, avant il y a cause de décision, Azela Kassiba commission, ou en est de sa banquette. Ils ont annoncé que arrêté, il y a démolition, ils ont déjà signé. Et comme Bosimba Moutou, Bosimba Makolo, Tokobandela Wapi, Tokolobanine, Olobiango, que les paroles s'envolent, les images restent. Il y a Moutou Alobate, que Basala qui montage, et za Photoshop, T, Balakisi, Toutaki Koyoka Yango, le gouverneur de la ville. Vous avez dit que l'État Kokufa, donc même ceux qui a lobby na yeba, Bandi Mango li soute. Autant déjà parlement et si ka bato bazwa mbongo to yibite so basaka nango nini puisque population o biso to kota bola nan ba monate résolution moko ebimi na parlement to na sénat oyo population to sentir que oui qui sont pour qui sont contre donc qui s'abstient non $2500 ebima qui par personne donc invisible oui oyebi ba commission boni basala pas likamoboye commission likamoboye commission résolution moka commission yo biso to mona isala mezate donc to ibite na parlement ngopé batango soki basala ka ndenge nini to fingité to bito yebité puis to mona kangote to mona kaka mikolo yo mobeko epekisi congolais ko critiquer musala ya parlementaire po muto ko funda yo ba ko interpeller yo te pour nous critiquer le Parlement au bout en place. Parce que toujours le bela makambo de démolition, makambo ya ba maman maraîchère, ya ba bola au toujours le bela. Mais les lots mercredi au toujours ça la émission oyo. Et ça mokolo il a fallu que nani ministre otokuta na ye ministre Mbwinga a kende ko se présenter sur question orale o ya honorable Toussaint Alonga a ba lo bela makambo ya site o yangwele. Akete Nayoki ka honorable abenyinga ba changer réseau bureau changer les motions ala ezanine ozomona moi je crois que tango ozali koloba ko critiquer oyo ba parlementaire bazo sala infraction moko ezana na kati wana te bon nalingi okoba nini ezali ko sala lelo parce que même jour to salaka émission na ministre Mbwinga alobaka wana eza représentant ya l'état ya pouvoir azolobake mutu soki akekuna kobungisa mbongo na eto ko kita kala mingi te lelo ni ministre ko kita ni gouverneur ango bazalaki kozela ke gouverneur aya pour que tokende alobi mutu moko ta zoko ko kita soki oyo ya 12 millions boko tiango te bongo ya ba mama maraîchère kuna oyebi ndeko Eliezer otolobaki le premier ministre Yemei le premier ministre Akamati a signé Mukanda le Bissika on est maraîchère.
ba ministre et si on a ba kubuka ba Maricher André Kimbuta yango Yemoko abi tozana ba fleo ba makambo ba mapango oyi makambo mapango yo batu bazoke na ko luka ba makasu papa komba ba ministre mais moto ya ko silisa biso makambo ba mapango désordre wana des années nani ozomona na loba yike ba arrêté ba au ministre a signé premier ministre a signé bazo comme sango ba papier oyo bazo kangelango mikate wana zasko oyo bazo lambelango banane na bateau balobi atoko buka nzoka nde eloko moko rosale matin c'est pas demain les poules auront des dents mo to romana ke deuxième immeuble wana ekokita donc bon la caravane à bois et les chiens passent biso problème na biso za ko pesa kaka sango to kutana kina bakonzi bango moko oye maki franco na zaki nanga kolala bango moko ne ba ko bimisa makambo na bali to kobuka na site tokozongi sango agricole mais eloko moko ah non tokomo lukambongo omoni eza pe service technique ba okitsango nini na maboko bien ba kotia ngo ba dynamite to bon na ba mama maraîchère ba kotia pe ba dynamite bana ko détruire eloko tango mokonzi azoloba azo annoncer que vendredi bokomona donc wana kanisa ki a étudier ki ba paramètres ya mbongo ngo wana te non pas ce qui bene ba comme pas ce qui bene qui vivra verra mais tozomona kaka et comme ba aventure Tintin au Congo tozotala encore mais tozali kota la Tintin au Congo ndenge pe tozali komona Tintin au Congo bien sûr papa Léon na ndenge ya que tango tozomona même mibeko décision ya ba konzie ko salema te lelo tala na ambassade OK na 24 heures na maison Schengen okomata okokita zote ba ebisio ke tolingi ko pesa yo visa te wana ba ko ebisa yo te zelaka neto lingo ke lola même na lola ngo ko somba bible otangi au prier comme ça OK moyen te OK koto yo ba chinois côté oyo ba chinois oyo yebi ndenge nini bazo yela na mboka na biso côté ya quartier général ya Monisco aw okokuta kuna batu bako tambo il faut comme wana 3h du matin ozala mwasi ozala mobali okanga place kokanga place wana ba biso ke 30 visa ekobima batie sibino milongo ba mama côté ba papa côté ozela te ba o basala ka kuna nde bazo ya na ba 8h ba meli café malem o epiti bandaloba ba pangusi ba mesa na bango malem ba 10h nde babandi kobenga wana bino bozaki soki 100 babengi 4 personnes likamongo zomona ngo ezali ko salema ndengini wana ozomona bakonzo bazolingo tika na place lelo na ibisa ki makasu ezomona na te tellement que bakonzi mingi bazoke no luka makasu pa batika na ba place batika ba ministre et autres so pembe ba misusu bazokata manzaka te yo ebarate na huile d'olive bénite o boyoka le grand nyao alobaka wana donc bakomela bon et puis mafuta moko ebunga bazo be yango cha bakomelisa yo cha parce que olingo tikala mokonzi ma ndeko Eliezer ministre des affaires étrangères elingo bateka ka on nommé ambassadeur bakende kuna ba bando teka ba visa bana ba salaire ekomaka te nde musala ya un ministre des affaires étrangères ou bien les affaires étrangères. Il ne faut pas toujours voir le ministre parce que la structure est zali, le secrétaire général bazali, etc. Mais biloko ezo le cas wa biso a congolais toujours manara passe. Mais ministre il faut à se saisir na likambo wana. Affaires étrangères lingo bateka ozo na étranger zali nde awa. Ba chinois bandeko na biso ba chinois ambassade ya Chine. Baza ko délivrer 30 passeports par jour. Il faut payer la mougana 3h du matin pour que ozwa place. Mais de quoi Eliezer 30 passeports par jour. Baza ko sala ezande concurrence déloyale. Puisque bango moko baza ko tina les mêmes marchandises oyo bandeko na biso bazo ngo kendo somba. Yo so monique na 4 avions 30 passeports par jour. Il y a 3 ou 4 compagnies oyo bazo kende mikolo yo na Ngwanzo. Bamsou bazo kende ba Dubaï etc. Pourquoi que Dubaï est un temps mais kuna ezali mafia eza ko sale makuna
et pas il y a ambassade de Chine. Ça, c'est avec la bénédiction, il y a ambassade de Chine. Vous savez très bien, bah, maman, dengi ba kende kuna, dengi ba bimisaka mbongo kuna, dengi ba kotsaka mbongo na Chine. Mais, lokola ba Chinois ba combien ya otera na ba mikate. Na ba papier duplicateur. Nanguba. Nanguba. Kwa ke nguba na bango, moni bango ba tiaka pe kama ba mbembe, obina, ba mamo ebo ibina kama osala na ndenge osala banguba te. Mais bon, ça 30 pour aller en Chine. 30 visas par jour. Peine à 30 wana bango moko na ba agent ya sécurité. Oyo bazali une ambassade à Chine. Est-ce que appelle ça visa? Bango moko déjà, il faut kamata aux anachege moko au PC $20, $30 à kangelo place. Comment on peut donner 30 visas? 30 visas na ba maman oyo bazo ke nekuna na ba papa na ba nini peuple congolais mobimba. 30 visas par jour, ok. Et Zalinde, Cop, Bazo, Sarapara, qui va freiner, ba Congolais, ba Kende Kunate, Bango, Bande wana Bango, oh, moni ba Tondia, wa Kinshasa Mobimba. Bande wa maman jolie, bonjour. Oh, yo moni ke ba Tondia wa, ba magasin nyonso. Chine na Chine. Bisika ba lobai ke non, ba misalo yo, XY. Ezali misala ba Congolais. Tokomina ba carreleur. Naba maçon, bazo trakuna, exact xénophobie te. Babe za bisonde ba technicien. Tala nenge ba yeko kota sa sko moni camion ezoleka 40 chinois batoni na simawana. Eza image moko eza malamu te. Mais en plus de ça, bino bazo pesa bino ba visa. Mais biso bozo kamata ipa na biso bozo pesa 30 visas par jour. Puisque ngana lobby eza problème administratif te, ezali concurrence déloyale. Et puis visa ngoana bao bazo tia mulongo ana bazo zwa K4. Le reste kopesi likina ngona kati des problèmes yango ana bao bazo kauka malili wana concurrence déloyale bino boke no lukana mosika te bana besoin que bango lokola bakenge mbonga la bango sans visa bazonga ke pa na biso DGM obele bana bazo bima bana ba congolais ko teraka bana etc. tozonga la dossier wana ya makambo teraka bana to kanisi kezo aussi là ils ont continué kaka donc et pas na biso bakota ndenge balingi tozaki na ministre ya affaires sociales Lukwebo oui na lo bakinini DGM a évité ndenge nini bato bazo kota wa ndenge nini bazo kozwa ba permis ya kosala. Donc il y a un désordre total na côté wana songi pe ozomona pe mokonzi ministre azondima le bia désordre wana ezangaite eza na DGM. Donc nous avons battu à DGM. Bon, nous avons battu à Makam. Puis nous avons constaté qu'il y a 200 personnes qui ont la visa. Sur les 200 personnes, peut-être 4 bakoti au Moussouswana COP. Et ça concurrence déloyale. Et notre ministère des Affaires étrangères, ça quand même a ébi Kambouana, maman bakende ikuna ba mon ministre, na secrétaire général. Protestation exacte et le moment exacte. Bon. La caravane à bois et le chien passe. Nandenge ambassade d'Angoueza na virage quand ndenge na zomona tolobaka pe makambo ambassade à France na boulevard bato batondi mituka oyo ndenge yaka et que ça la dégâts place wana ça manque à considération vis-à-vis du Congolais. Ouais. On ne peut pas prendre quand même batou botia bango na balabala na boulevard du 30 juin na milongo pour na baye ko senga visa. Non, on ne prend pas, il y a pas de considération pour les Congolais. Mais kaka wana te na ambassade à Congo en face. Ta ndenge batondi wana na liboso. Ta kalibanda en plein boulevard du 30 juin. On ne prend pas en considération puisque OK na mboka moko te à l'étranger au ba kamatake bazo yamba batu na balabala batandi bango na balabala eza na se amo eza se ambula mais biso pe ba congolais ango mais to vanda rapete na nous biso ba repete eleki bitambola tambo eleki eleki to bando e bakutu oyebi ke trafic pe ya bana misala ekoti na Liban bazo zo bana na basi ya biso awa ba visa ba pesi bango ba passeport etc. kuna ba kei ba ke ba boy do yaki moko ba ki akeno singa mbongo na ba ki na fenêtre même akamana so biso to lobi yango ba boni ba komi ba luka yo motif ndenge nini tokende ko rencontrer bani amuso bazana CPRK et si ka surpopulation ezali sur 100 20% ba condamné 80% nan ba condamné bango te. Et ministre de la Justice a ibiango. Et tolingo banda sasikoyo kuluna 3. Wana biso to beti yango c'était de bi oui.
kuluna 3 ezonga puisque ebando leka mais bokotia bato wana wapi prison ezali surpeuplé bokotia bato wana wapi do monikaka bakoti akamati abimi bakoti kuluna 3 c'est une bonne chose il faut salema ngande ko les so batuni ngai avina ngai na kuluna 3 na likof 3 wana ezaloka petit yebisa ngai na omelette na boulette na côtelette bazaka famille moko ba famille wana nyoso bokotia bango wapi boza na prison akotia bango te on a yebisa ko moi je suis pour la peine de mort parce que kuluna soka zuyo akoyo la yo mawate mais ça se trouve batwana tolingo banda kuluna nani likofi 3 hein? Suite à bambata 1 na bambata 2 tozwa tolingo banda likofi 1 sur likofi 2 batwana bakokanga bango bakotia bango wapi surpopulation déjà kuna carcérale et ça déjà makasi kuna hein? Donc kimona meso Congo oyabiso likambo ya visa ekosala passe ministère ya Affaires étrangères. Ce qui bolobi ou alors koyoka la diplomatie marche. La diplomatie marche depuis que boyeba makamangwa français ou les autres qui savent. La diplomatie marche. Na Ghana, c'est un pays africain. Président zo salaka footing na tongo boya kuti batu batonda na ambassade atuni likambo o bazoze la visa pona okena mboka nini tala papa lelo dans 48 heures soki opesi batu nyonso visa te na okanga ba weli sati ndena lingina loba affaires étrangères la diplomatie en marche likambo ba formulaire pona obtention ya ba passeport cop mais yama ba affaires étrangères coopération ouais coopération étrangère donc coopération na bota ngona ndenge ya wana eza cop détournement bazako lia mbongo formulaire ko remplir pour senga visa il faut commander à l'extérieur alors que la Banque du Congo bazana ba pareil moko sophistiqué ça ne va rien nous coûter il n'y aura pas de rupture de formulaire même pas passeport la Banque du Congo oyo bon Jean-Claude Massangu bon oui billet abimisa premier billet oya Congo ya franc congolais batika ba machine wana oyo ba allemand basali pe ba formation ba former pe ba congolais bino boka mata formulaire et on paye en devise voilà nyoso yebike na pembeni batu bazozo kanyaka pona moi cop ma mikate mafuta mikate de formulaire ndekweeleza formulaire non le bien ngo bien les ministères des affaires étrangères et coopération cop ouais on les a cop bien que yango et puis les coopération internationale loko les ana international il faut kambu même ya ba formulaire wala yondo bagisi yango donc les a cop moko international cop international ba nani ya valeur do salema na dollar ba nani ya valeur on a Banque du Congo on peut faire ça boka mata bolo ba non ils ont ta poto il faut pas commander en a poto ba commander ba lobby au FIDA DG na biso Rugiza de Uruguiza yende a bloqué en bo pakola papa ngani mafuta ou bien liba bete vous allez importer formulaire on ne dit pas passeport formulaire et si ba komaka kombo comme nanga Eliezer Tambwe tata na yo nani mama na yo nani était kamwa formulaire on va faire ba photocopie il faut euta à l'étranger ba futelango douane bate kango ou je ne sais pas quoi wana isa kaka coopération internationale et populaire bandeko eko sala pasine boko yo kawan affaires étrangères coopération internationale ba formulaire ba to batambola katambola et en plus oyebini ba o ba versa ki mbongo pana retour bazo pesa bango ba formulaire ta ba vandeli yango soki oyena mbongo na maboko yaka na mbongo na maboko biso to ana posa mbongo mais oyo kota ki liboso ti te wana c'est côté la cabinet na ba cabinet ya ba ministre je dis bien cabinet comment la cabinet à mabete puisque ba tamote à mabe on a que cabinet ya mabete cabinet ya normal ba dossier kota kuna soko yeka na mbongo na yo ba bimiseli yo formulaire soko ezate
ya liboso bosa nango nanu tolia nano o wana ekota nyongo wana nyongo aleta la sima. Donc ainsi va notre pays mawa mingi en affaires étrangères, formulaire à pamba, formulaire il faut ou ta poto et comme nini document de valeur ba bien nini ba imprimer de valeur mawa mingi pour mboka na biso et bozo ngotika na ba place ko somaka ba makaso na ba soso ya pembe tozozela to uta ekobima nini ekobima eloko oyo bato wana bazozela bazofina ba makaso kokende olalaka na foto ya mokonzi na se ya kusa mpona ke mokonzi amona kaka elongi na yo bon wana le vieux élégant ya wana ngai te eza kosala pasi ya responsabilité aussi ya baoyo basalaka enquête de loyauté mpona kosélectionner bato na bite soki basalelaka mokonzi réellement mosala malamu to eza peka cop soki opesi mona mpona ko prendre une décision ya konomé mutu na bistro bovandi na bar takunyisha pale ntakunyisha. Voici les noms des 30 mandataires qui vont être au moins ba journaux yo ba 50 exemplaires voilà. Ceux qui ministre kaka mwinde wana bien bon on ne sait jamais tant mususu mutu wana azu information donc waya kazo kosa yo au boulet excellence ti akombo na yo ti akombo yo journaliste qui tire à 50 exemplaires yo kamata Olubia, non, voici les 5 au Kamati na pokwa, ok, surtout côté à Rifla. Nganga moko za kawana, banganga wana mikolo ba patrol. So boni ba patrol negeza ko kende kuna. Banisa. Qui a dit kibene. Qui a dit kibene no bato bato kalzake poste ministre ba saila kaka yé. C'est lance makolongulu. Ba ebisi ko kata manzaka te miko. Bana mbuma moko soko bedi yango ko mekate ke okene toilette soko mekika kama esili makamonyo sekoi oka bango ba yibike ezelo moko epeza ne excellence noté au BBC il faut recommencer bangangango ba stratégie banganga bazo vama oyebi mususu système nazo révéler pe lokomoko apesi excellence nani baboron abi kende ko chango na congélateur condition courant kende te sikola ke ina makambo ya o maye kawuki soki singa zali ndenge nini muke siko atindi mwasi na ye telemi la quartier tanka ke sote ndenge sotaka wana yimbala moko abengi excellence courant ekei biloko ebebi nzoka ne stratégie. Mais enfin, tout ça, là, gouvernement, puisque effectivement, vraiment, crise de côté Makassi, le problème est que le système paye à gouvernement, c'est un système qui paiement muki okozonga. Paiement tout mon excellence, on a Kitambo, on a rond-point Kitambo, à Kiti, attaque na carte escorte, bon, atindi, abegi maman yangambo, on a pas na kiba changer mbongo. C'est ce que tu as la garde du corps, si elle a tout cassé, tu as la méchant. Yo, quand tu as méchant, tu as une excellence, tu as changé combien? Excellence, tu as changé $20. Mais, oh, il faut que la mobile, tu as la garde, tu as la zali, tu as la méchant. Méchant, anin. Oh, tu as le bois, l'issue. Oh, Franklin Roosevelt, tu as $20. Donc, et bimambango, puisque le paiement longue et pénible maladie. Donc, le paiement est ici là. Mais souci nango, excellence peut-être mususu papa Léon. Parce que ezana excellence mususu ala muki nakutana kina ba policier moko balobi mona kolo lopango yebini. To lali tozo kengela mokonzi butu mobimba. Na tongo ba yeli biso loso ba tia mafuta. Ya mbila ndeza bien. Simanango excellence abim to beti omoni basali les honneurs basali ko bazo ordre poso ki oye bakobenga désordre siko tango bazo bet ordre d'excellence atieblo boko abimi $600 boke sombela mbwana nga mikuwa ya kolia siko bayaya batali loso oyo batia mafuta biso de tozolia mwa biloko ya $50 wana ya $100 subversion mais bazo tala moyen pe baloba désordre ezate
bandaka batikali ordre bon des problèmes peut-être où il y a 20 ans n'attend mususu ça na kachako pangote oh mikolo était l'opéma la résaté tobano mana ba konzel ngole ka télévision ça na $100 nzete l'art mikolo ezate ndona donc et là on a l'opéma linyo ka disanga mbaka mususu ya visite auto sala ka jour wana toyebo nzete te kotanga mokonzi wana te est-ce que totanga ka bakonzi c'est que tanyi ozui libabe ah oui okomona ka mais yazo pakolo libabe na musala na yo wana mais siko ka ku défile c'est ça que occupez-vous de ça et si obandi ko samba est-ce que osoma mikanda mais lobana nous parce que tozo kende malimbe na suka ya mission likambo manjangu batu pe ba kotuna omoni tango bazotuna bozomona na te balinga pe ba yeba suite à certains dossiers na lingi opesa quand même synthèse hein il y a dossier à mandiangu comme na niveau ni dossier à mandiangu ndeko lézer merci beaucoup c'est pas ça ko tuna biso likamo mwana mobali wana c'est surtout eza problème à mandiangu eza problème de ya mwana wana ti lelo nan tokundi ete po anini na ba émission ele kaka wana omena kebisa ingabi soki mwana bakundi e okomona ke ba adversaire bakolinga ke ah non basi bakundi e donc baluka moko ya milai mwana wana na kundami te puisque ewango na ndeko na ye comme na kabala bango wana nyonso baza kozela nde rapport autopsie basengaki autopsie basala mwana wana autopsie ah ndeko Eliezer mawa mingi naza na bafoto awa mais malheureusement na kiola kisango te omona mwana wana ndenge akondaki ndenge libume kondaki puis asalaki 3 jours sans manger médecin légiste pe aye alobi mwana wana akufaki puisque azangaki pema et c'est tout à fait normal esika bakende kotia mandiango oh zomona ke ba avocat na bango balobi ah non Molière ende azana sima yo zana sima tozana problème ya motomoko te tozana problème ya major Ewango te soki Ewango aza innocent il faut batika ye soki kabalaza innocent il faut batika ye biso tozana souci kaka moko nani abomi mwana wana mais omoni major Ewango alobi te eza kabala alobi te nazwaki ordre et pas ya major Ewango. Mais fin de fait non les amours tout mon côté moi na mibomi e moko donc batu na binoté balibiso batu ni auto ça l'ingérence non nous avons le droit de commenter de critiquer c'est ça notre travail même okonzi amboka ezakaso kamati a voyager a zongi ba image ezalkawana balakisi ba image biso to simaka ba image te et après nous faisons un commentaire lokola c'est ce que toujours ça la commentaire eza kokende à l'encontre il y a procès n'ezo qui était mais basenga ki autopsie ba pasoli mwana wana pamba ndeko na ngai et comment ça se ko ba pasoli nana ko futa bango nyoso bakimi to kamati sous sobong si moi si mwana na kati ya frigo après que médecin légiste a sali autopsie alobi ba boma ki mwana kufa ki na kati ya kasho puisque azanga ki pema c'est sikoyo major Ewango et adjudant Kabala nani abomaki mwana nani apesaki ordre ke mwana wana kota na kati ya kasho est-ce que zali yo major tokolekisa kama extrême moko tobakisi eloko moko te tokolekisa olobi ke ezali Kabala alobi do chef ngai na kiosa eloko moko te sans que na yebisa yo. C'est le rapport que je lui ai donné que voilà la situation qui nous est arrivée la nuit. Il y a un voleur qu'on nous a amené avec une fillette que nous gardons dans notre... il est au corps de garde. Bon. Et quand il est arrivé le matin, le dimanche, oui, je suis entré avec ce cahier. Oui, 10 heures. Je suis entré avec ce cahier de rapport. Il a signé devant moi. J'ai demandé au chef de poste de m'amener parce que là, je les ai entendus. C'est comme ça que je suis allé, je lui ai présenté et il me dira que non, voilà. Et il a reçu aussi le coup de téléphone. Des gens pour que c'est un voleur qualifié qui le dérange beaucoup, il faut dire à votre OPJ de l'envoyer au parquet. Vous avez bien déclaré
que la journée de dimanche, je n'étais pas au bureau. Lundi également, j'étais à la parade. J'avais d'autres services au niveau du centre-ville. Quant à la présence de Mandiango dont tu fais allusion, Monsieur le Président, moi je ne connais pas Mandiango. Il ne m'a jamais présenté Mandiango. Le système dont tu parles, le système que j'avais instauré, que chaque OPJ, avant de mettre quelqu'un au cachot, en détention, il doit passer d'abord chez moi pour que je pose mon visa sur le PV de saisie des prévenus. Je voudrais un peu poser une question, si vous pouvez me permettre de poser la question à l'OPJ. Quand est-ce qu'il m'avait présenté Mandiango? Après l'avoir auditionné ou avant l'audition de Mandiango? Et quelle a été mon attitude vis-à-vis de l'arrestation de Mandiango? Parce que Mandiango détenait son enfant et Mandiango avait son enfant en main. Et quelle a été ma réaction? C'est là où je me demande et je dois poser la question à l'OPJ. Quelle a été ma réaction? Parce que quand je vis Mandiango avec son bébé, comme il le déclare, je l'avais posé des questions à propos de Mandiango. Quel a été notre échange à propos de l'arrestation d'abord de Mandiango et le bébé de Mandiango? Donc, Tozo Kende actuellement vers dénouement, na premier degré. Et si quand on a délibération, pas délibération, plaidoirie au corps et au banda, mais ça au Kende ka malamu. Et puis vous n'avez même pas honte. Vous avez kata sonité, bosenga liberté provisoire. Et bon moment on a zati le lo, tozangi na mbonga okendo kundaye. Awa na lancé lisusu ba SOS na bakonzi ba président Obemina ko pisa mwana wana aza mwana bandundu te. Ba Olivier Kamitatu ba so to le bideng wana ba bien non toza kotonga to toza ofinga non ezali à l'aide et c'est sincère toza na mbongo ya okendo kumda famille wana te les gens di bandundu ba nano yo Muzito président premier ministre honoraire ba Muzito ba club Fourdoum comme ça qui au Fourdoum. Et si la cotisation à $100, $100, bolux la bison mwanda mbongo tokende kokunda mwana wana basi ba fongoli ba bimisi michopo ba kangi lisusu ba zongizi lisusu mbisi na kati ya frigo mbisi ya ofele o ba kanisa ike mwana wana okende kaka ofele ndenge wana ndeko elezer mwana muyaka wana aza na esprit moko makasi aza kotambusa biso mutu alobi okende moko te mwana muyaka oui. Ah, moi, bandundu, moi, mazorter, raza mazorter, asa, moi, mouyaka, naza ko tambu sabato, moi, mazorter, mazorter, naza mazorter, asa ko tambu sabato, bakanisa ike, akokenika kandingi wana pamba, akokeningi wana pamba te, batu mingi, bakufuta, eloko basalaki, vis-à-vis à l'État, l'État azali, l'État na biso azali. Yo zwaki exclusivité na André Kimbuta yango tango azouta. Okokaki pe kobetela ye lisolo wana leo sommet olobi mwana bandundu moko azana frigo lokola mbisi ndenge tokoloba boye parce que lokola pe mokonzi mboka alingi bato bandundu quand même mingi po anomaka bango soki mwana wana kolaka balinga batinda ye peut-être même na ministère na oyo basi bazokota mingi genre na portefeuille les amis balé ouais na portefeuille balinga batindika peut-être yekuna okaki pe kobetela le sommet que mais moi na yeyo awa bon gouverneur André Kimbuta awa na betitolo na sai na yebambule belé naza collaborateur na ye yako se flatter etc. azaki na voyage na surpé bon et comme akali kama na yemoko mais naza sûr que akoza ba disposition que moi na wana akundama na ndenge moko a bien na kendo telemela ye ngai za so na telemeli atandenge nini ayamba ngakaka de côté André Kimbuta et puis il est généreux. Naibike na komaki na likambo wana te na mekaki na ba service na ye wana bon kona ko des courses au pouvoir ndenge zalaka mais naza sûr que André Kimbuta yango gouverneur et surtout le roi eleki na télévision ndenge a kosimba likambo wana mwana wana ndeko na nièce na eto koko na ye
Bon, il y a bien. Et puis, pourquoi pas? Mais ça, cotisation, banine, etc. Tozangi mbongo, na zangi mbongo, na sunda famille wana. Na tinde liboko. Bope sabiso toke ndokunda mwana wana. Lokola basi ba pasoli libumu, babimisi michopo, bakangi ango lisusu lokola mbisi, bazongisi ango lisusu na kati ya frigo. Donc, tozoluka makoki. Nazoluka makoki lokola na yamba likambo wana. Nandimango pana ke mwana wana enfin esprit na ye epema pe biso beto pema puisque mwana bandundu wana mwana moyaka wana tant que akei na ndenge ya pété bato ba bomakiye bakozala pe en pété. Voilà Papa Léon, dernière question parce que tu commis au dernier point dossier ya Mama Fifi na mwana olubia wake makambu ya côté kabani ezali ko continuer dossier ngwezana niveau ni omoni eza ma mingi oyo tozolo bakonzi bozolinga ke botika na place wana ndeko eleze il faut tout vendre lango il faut tout ça lango émission puisque il y a des gens qui sont impliqués mais va vendre rien. La première personne baza impliquée ezali l'ambassade de Grèce. L'ambassadeur de Grèce azana kati likambo. Je sais de quoi je parle et j'assume. Tokamati le consul il y a ambassade de Grèce. Basala qui faux et usage de faux. Bakamati passeport ba pesi mwana un congolais pana ba profiter ba bimana mwana wana. Mais ceux qui wana te complicité ni DGM. Quand on a Kasumbale ça bakangi kama bana ba puisque eza passoire territoire na biso eza passoire so bakangi kama ba dingari mi balé misato ba bengi biso mbako to ya ko filmer mais bana bazo continuer ko bima mais batwango anoebi bakanga kabango nini olobi awa ambassade ya Grèce visa ebimi pété parce que bazana intérêt so kezala ndengo wana te balinga ba tie sabato mulongo ne bazo tie sabato et puis tango zoloba ko présenter so ke boyi ko coopérer omoni to linyo pesa autant ce qui est pesa montant wana nde babengi ba caméra pour na la sabato kitoko sala musala. Oui, OK, et le comment réseau ça le matin, la DGM est impliquée. Na kati il y a trafic wana. Encore une fois, je prends mes responsabilités. Yo kamati DGM bakanisi nike ba komito aner non, DGM c'est la police des frontières. Na frontière musala les autres ça mabe. Moi na wana za congolais abimi avec un faux document. Jusqu'à présent, ba interpellé ambassadeur te ba interpellé même Molière te albi yaka na mama wana makameza ndenge nini balobi la caravane à bois et le chien passe na kati ya kopo wana Interpol bazape na kati mais to revendre lango émission mobimba to retourna ça ce qu'on a ba avocat officiellement au lieu le na télévision officiellement Totunana, monsieur l'ambassadeur, moi, Totunana, ministre des Affaires étrangères, à saisir l'ambassade de Grèce. Moi, on a bimaki n'engenine, bo pesier passeport grec n'engenine. Est-ce que ça la nationalité grecque? La nationalité grecque est pas na ozo ezalaka matata oyibi bataka te so ozala miso ekufa lokola biso awa ozo visa te ozo na l'établissement te. Moi, on a bimi n'engenine. DGM, bino nde ozaki na frontière. Bon, mon qui bien que papa aza congolais, aza na passeport congolais. Maman azali grec, aza na passeport grec. Moi na wana abimi, moi na ya 30 jours. Abimi na un faux passeport, faux et usage de faux. Monsieur le directeur général de la DGM, il y a eu faux et usage de faux avec la complicité de vos services. Natiaka o likolo natiaka penza déjà DGM likolo na ki on limate ke amikisi saki na niveau wana mais oko jouer à l'autruche tôt ou tard cette histoire ça va sortir. Nous avons saisi aussi l'Interpol à niveau ya Grèce. Ce monsieur a été convoqué mais to dévoiler ma campagne sur ce que était l'ambassadeur, le consul mais c'est grave au likamanazo loba. L'ambassadeur de Grèce, le consul de Grèce, la DGM, le poisson pourri par la tête, la DGM, bon, t'entends à DGM, moi na wana bimi nengi na bimi na mikanda nengi nini, oh wana nyoso toza na ba preuve nengi moi na wana bimi, ba jugement,
soit disant bah jugement, oui, tokepe na justice, wana eza likambo mosusu. Ici il s'agit d'un enlèvement, d'un kidnapping, mais nos autorités s'en foutent. Qu'à un certain moment, bien non, on va interpeller l'ambassadeur, on peut même déclarer persona non grata. On va déclarer Scott Campbell. Ah bon, on a déjà assis à Kei. Oh, il y a biso bo pesi passeport par quelle voie? Bo pesi passeport, oh baibi moi na congolais. Deux hommes na mususu dossier zaliawa, ba na basi ba komi na Calcutta. Ndeko nozo ka ke bazo teka ba organe. Ba réseau ya ba pédophilie. Puis c'est moi na Kei. Nana kolandela. Sur balingo longola rein. To poumon, nana kolandela. Puis bazo bima ndenge ya mafia. Et comme il dit na Kasumbalesa, bah comment ça 4 5 au Mawamingi. Voilà, to komi na suka Papa Léon, na éviter ceux qui osana liloba nini ya suka oyo zana ngo par rapport ya. Likambo zaika to zaki na souci ndenge bazo benga biso, bazo benga yo, bazo benga ngabe. To sala kama synthèse ya makamde ni za koleka, mais likambo ya mwana ya mama Fifi to kosaye lango émission mobimba. Likambo ya mandiangu wana bozo landa. Tozan a droit à ça commentaire major Ewango. Tozan a droit à ça la commentaire wana toza tofinga kate. Tokolobaka ka neme mwana wana amiboma ki yemoko akufine nini nana bomi pa na kebino bosenga liberté provisoire. Donc wana nyonso nous nous ingérons pas mais nous commentons et c'est notre droit et en tenant compte il y a éthique tofinga kate. Oso ki mkolomoko tofinga mutumoko. Na émission babola tu finis la batute to le bagande makambo yo bino ba konzi bolinga ko yo kate mais tozo le bagaka affaire à suivre ndeko Eliezer Tambwa bande ko balandi na bandi to komi na suka ya émission ya mokolo mwalelo musala bo pesa biso yango wana ya kolobela bino ya ba dossier nenge to koloba boye bato ba service ya mamba lelo batomboki new mamba soki new mamba nenge bato ba ko changer ka ba kombo bazo futa batute yo to molanga ka nenge wana yo doa new mamba wana ozoyoka new mamba donc liboso ezalaki mamba bakamati ba déclarer faillite na faillite wana nde bayeko bakisa new ozomona lokola Sosimat Sosimat ezalaki liboso Sosimat bakwei faillite bakamati kutulie bakamata na faillite wana bafuta bato ya misala oya Sosimat bafuti bango te. Ba spécialiste nyonso bazaki formé na Allemagne na garage Sosimat bakei bakoza soki bato Datsun soki ya Mitsubishi baye kotia wana misala eza kosala lokola Trafrique mosala moko eza kosala isusu ya mabe donc bango pe bakomi new mais Sosimat ba déclaraki faillite dans les mêmes bâtiments, faillite avec les mêmes appareils, faillite avec le même personnel. Alors babakis kama new wana ça c'est quoi yo nde ba recommencer registre de commerce mususu kaka na batuana et banyongo nyonso bazaki nango ya l'état baza ko futa ngo donc ils allaient ba ekoi na mai donc mona kawana ba new so mona eloko moko mutu ezalaki ya escoquine et puis ekomi new donc escoquine wana ya kala ezali wapi eza en faillite banyongo ya l'état on recommence à zéro stratégie surtout Tract Africa Tract Africa mais bino bo utaki soki na Nissan bokomi Tract Africa ndenge nini ti lelo même ba registre de commerce mo na kate batu mingi baza na ba procès na batu wana et puis ba spécialiste basé sur na garage wana te et comme batu bakomi sous ba new bakomi ko former batasika puisque batakala nyonso balongola ki bango pa na bafuta bango ba de compte final na ndenge sengele kite voilà wana za kama libanga puisque na za na mutu kama kuna oui bande ko balandi ezali ndenge wana makambu oyo bosenga kabiso koloba atako musala to kosala eza musala ya Congo ndenge na lobaki ne bandeli Congo mutu akata kabilanga mais era kolia lutu nda ya ko renye na mesa Congo ata na salwanya takate mais loko na koloba makambo ya ba passeport mokonzi ozawa na tango bazo ridiculiser bande ko na yo ovandi kaka mais ba reconduire kaka ba reconduire kaka na ba charger ya communication na bino ngo bozwaka na ebite soki ba coupage bato coupage a ebisi yo excellence pour cette manifestation il faut $2000 ya bimiseli ba journaliste que on a donné que $300 muy bien et puis mon wango na basala kana ngo pe logo moko te komela na komela likambu mususu bande ko ngai soki to kolandela ka makambu o tozoloba tala neti makambo ya bazoteka bana
tocha mboka kaka boye to tiki yo batie yo wana ozo tika batu bazobima mutu soki akopere te bobengi caméra allez venez filmer parce que wana kopere te soki akopere ozwi kala rotie na poche Léo Sommet André Kimuta yango Yandré ba mama bakendaki plus de 2000 kozela que vendredi lelo bakozonga na badroit na bango ti lelo tokozela mutu moko te akokaki kondima ke leta soki alobi akozonga sima mais soki version ekomi mususu boleki lisusu na télévision bo expliquer bandeko ke likambo eza boye eza musala ata kondenge tokosala musala boye ndenge tolobi makambo ya affaires étrangères formulaire na biso oyo bokomi kotambusa bato bosi mbongo bato botie na libenga soki oye na mbongo na maboko te imprimer de valeur nyonso tout coopération internationale coopération de COP internationale puisque on est comme sous COP internationale donc masolo ezaka na dollar tu as combien là donc mboka ngo yango wana toloba te wana bozolia linu bozoluka moye yake tolanda nani Mike Mukebai bisika azali kuna na makala kote wana penza ndeko eleze nga babenga papa Léon na kwa mama Léon kuna biso so bazozela biso kuna mukolo de bazokana ke bakotsa biso kuna boke bana infratozo ke bana infrakata mikolo donc bikengana kenda kuna te na yeko kendeka na procès ya Mike wana siko na zui jeton obi place na bomba na lingi ko lobate parce que jour mususu bakolandela ngo place wana na lobi bakoibanga jeton na tikala eza musala bo pesa biso eza kamboka na biso tozali kotala makambo ndenge kotambola pe tokolobela ngo kaka ambassade ya Chine bozana tante ya koridikiliser ba congolais po bazokende kokotsa nde mongo epa na bino ba congolais bakenda koteka mikate na Chine te et puis okovande pas et puis bozo tuna mutu okovanda chinois nini a invité yo est-ce que ça problème ya invitation ou bien eza affaire mutu ezo memaye ba kombo na bino yango ane ko kana to ebi ko prononcer mutu akolo chongqing soki chongqing bino nyonso bozaka ka ba chongqing chingchang eza ka boy eza problème ya ke mutu a invité te classe a malonga pe bozaka nango te ya ke mutu akende kotanga kuna eza ka business ya kende kokotsa ba mongo kuna epana bino je crois eza ndenge wana il faut quand même moins respect bakonzi oyo ya affaires étrangères si na biso zaya ke bo pesa ba congolais dignité tango bozoleka kuti ba congolais batie mulongo tala na ambassade ya Chine na virage wana on peut ramasser les gens ata dozolo ba likambu ya mwana pateki mwana to tiki pamba nous avons vu pona oyo nani Hervé guide ya haute montagne ya France nani François Hollande na États-Unis à 4 manifestations à quelque s'adresser uniquement devant la presse française bino même ceux qui problème les ama kachani bobengi RFI bobengi BBC to yebite ceux qui années akati alobi il va s'adresser à la presse française avant ni na bango yango to lobaka na bino ke tangu bozo sala makamu nyonso to bozo lekisa na français pour que bayo kabino epanani eza pasi pona français moko oyo akufi mais awa mwana oyo akufa bachana morgue de mois boza kuna te ni nani eloko moko te mutu aza kuna te même pona kokunda il faut to bana ko bondela est-ce que bokotala donc soit émission prochaine to ko sala émission spéciale tapa oben ya kota la bisoli kambo danger papa nani danger tele la bisoli kambo biloko bolinga ka yango wana. Merci bande ko balandi eza musala to signer contrat mais boye bakake musala ya Congo eza pasi polo to ya korenye to kokutana lisusu parce que masolo eza kake eza émission babola est-ce que émission babola bampule ya babola ba micro ya babola ba caméra ya babola comme ça ceux qui ba fongoli ga établissement entrez gratuitement prenez gratuitement parce que eza magasin ya babola on va prendre les caméras na ba makamsusu. Merci tokutani lisusu alobi ni ndenge kana alobi ceux qui oyoki ma eza malam ceux qui oyoki te tokutana na balasi. Merci. La lumière des ouvriers et des paysans ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de
la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Ta la 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 la, ta la 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 la.